Mbote Nabiso Balandia, Safosi Télévision, la télévision de l'Aigle, fidèle internaute, tant on so tozaliwana pona ko servir bino na cadre ya magazine Nabino Fachi en marche. Fachi en marche, ezali kaka ba construction te. Fachi en marche, ezali kaka ba nzela te, ba hôpitaux te, mais kati ya Fachi en marche, tozali pe na l'entrepreneuriat parce que toka papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ako promouvoir la jeunesse. Alobaka ako komisa ba jeunes congolais de millionnaires. Ba susu bakanisa ki yango ezalaki masapo, mais lelo na kati ya province ya Congo central pe na ville ya Matadi to salaki descente na biso to ko kuta na ba jeune entrepreneur oyo tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba intime Fachi Beton alekaki na komona na bango bongo na kolanda na lisolo yo nde bokozwa ba vérité nde bokoyeba tangu bandeko bamonanaki na ye nini esalamaki na kokanga maloba te na likimbala moko na kopesa oyo azali pembeni na ngai mbote po to banda masolo yango mbote na biso mbote papa journaliste biso na kati ya Safosi Télévision tolinga ko présenter mutu te tangu mususu na ko présenter yo na ba erreur tangu mususu na prononcer kombo mabe tangu mususu ndenge na olobeleza pinga yango te yango tolinga ka invité na biso ye moko se présenter alors to pesio maloba ole kana ko se présenter. Oui, merci beaucoup. Comme on a Théophile Mutombo, Mutombo Munangibe. Je suis chef d'entreprise, entrepreneur à Matadi, à Congo central. Il y a jeune boy. Ah, tu as demandé à tata mais ba jeune va continuer à c'est grâce à Fachi Beton effectivement. OK. Le nom la remis bien appelé chef d'entreprise. Vraiment. Exact. OK, mais il est ici à comment à niveau de l'entreprise et où tu as wapi? Waouh, une très bonne question. Il ici ezala ki nango kala nyonso. Parce que je dois vous avouer que avant de devenir entrepreneur, dans un rappel employé. OK. J'étais employé quelque part. Tout ça la publicité. Exactement. OK. Avec le traitement que nous voyons quand nous avons salé là, on se disait un jour il faut s'émanciper. Que l'on va plus nous na la dépendance. Voilà. Au dépend. Comme à 7h30, c'est comme 7h32 minutes. Bakati yombo. Bazolution nanda. Bagangeli. Donc ça le dépassait un peu. Mais matérialiser cette idée. Mais comme l'équipe se moi passe. Parce que commencer une entreprise, ce n'est pas seulement l'idée, il faut que les moyens soient là aussi. Ce sont ces moyens qui nous avaient bloqués depuis un temps. Jusque fallait-il attendre l'arrivée de Fachi au pouvoir. Fachi Beton. Tout le monde est là comme ça. Vraiment. Voilà. Alors, les lots au Tangi grâce à Fachi Beton, et permettre à Nabino pour réaliser vision projet bozaki na yango mais démarche yango esalamaki ndenge nini olandi na télévision yo moko kei okomi ou bien bozaki na mutu moko a aider à faciliter bino pour atteindre loin de la facilitation ana ezalaki te parce que ce qui est arrivé ça a été fait selon la règle et l'art. Donc le projet a été lancé, c'est le PADMPM, projet d'appui et développement de micro, petites et moyennes entreprises. Une fois lancé, tout jeune qui avait ne serait-ce que l'idée, pas qu'entreprise en anglais qui est déjà formelle, tu avais seulement l'idée. L'idée, oui. Présente-toi, donne ton idée, et il y a eu un encadrement depuis cette phase d'idéation jusqu'à la formalisation, présentation du projet, et les meilleurs avaient gagné. Le meilleur avait gagné. Le meilleur avait gagné comment? Après avoir idée qui est commune à réalisation. Mais pour besoin de financement, c'est ça la préoccupation. Parce que pour nous, c'est ça ma sapo, c'est ma solo, et ma distraction. Surtout quand on a comme ça. RDC Allemagne d'Afrique baloba ma sapo ma solo azaka ko loba makamebela o salate mais bino oyo boali lokola ba preuve démarche yango bolekaki na secrétariat général à IDPS pour ba mema bino o bolekaki et pas un ministre moko ou bien na nzela ya démarche nde
bolekanaki binomo na okutana bozui pe finance mais ça m'a loin de me faire politicien. Ici je parle en tant qu'entrepreneur. OK. Je dis simplement que elekela nanzela ya mayuya koyebana de bakombo. OK. Ce n'était pas passé par là. Pourquoi? Parce que moi-même nazwaka na information tout na retard. Il y en a qui avaient dévancé na idée na lisolo bayeba tango avant biso bakomi kutu kokosa biso que soko lingio kota lekele pananga sala boye mais tellement que aussi to fonga ba pemiso na libité na koma na le sikango ozolo bake oketika ba kombo na biso. OK. Na komi kuna carte sur table ezali le ngamba ko lekele pa mutute. OK. OK. Pesa kaka idée na yo na lobité entreprise idée voilà on peut signaler tout ça la caméra au balandi ba ba mo biso kaka idée ba enregistrer yo et sili quand ba enregistrer yo oye koloba entreprise on na sala ko sala ka musala boy. OK. Baba ni ko lakisa yo kotangisa ndenge nini okoki kokomisa yango ndenge likanisi idée ko matérialiser. OK. C'est bon. Encadrement, on a tout qui n'a pas d'un peu mieux. Kende kosel semikanda l'entreprise. OK. Donc là déjà vous avez assurance moi qui va financer bino. Et puis je vais peut-être encore faire plaisir à nombreux qui nous suivent. OK. Kende cette entreprise, mbongo yo utiliser qui pour créer entreprise. Bazong c'est l'angle sous. Vous voyez? Donc, pour dire que la promesse du chef de l'État, promesse Wana, il y a qui vraiment pas de l'utopie, mais une réalité. Parce que j'ai commencé par créer l'entreprise avec mes fonds, oui, mais quand on m'a trouvé sérieux, que l'entreprise est viable, le projet a été élaboré et présenté, accepté, bah financer dans le projet, que les autres on a utilisé pour la création d'entreprise. OK, donc pourcentage des activités rétro commission des activités pour comment l'entreprise na politique ya Fachi Beton lelo rétro commission na mona neti comme bangango. OK. Comme bangango. C'est bon, bon, nature ya entreprise. Ils ont des services, des productions, des transformations, ou bien des puis taille entreprise. Exactement. Merci beaucoup pour cette question. L'entreprise que je crée, c'est TBGM Business SARL. TBGM, c'est l'abréviation des prénoms de ceux qui ont composé cette société, les associés. Ce sont des abréviations. Mais, parce que nous sommes des visionnaires, nous avons fini par nous associer 5 entreprises. 5 entreprises, donc comme déjà holding. Voilà, nous avons créé un holding que nous avons appelé Fanana SARL. Fanana SARL. Fanana, pour ceux qui savent, le Congo, c'est un nom de Congo. Kokani, c'est ça. Voilà. Kokana, Kokani na mayele, Kokani na ba idée. Nous avons une vision moko que lobi moka et mata kolekela na musalo biso moko tozo créer. OK. La télé sous que tata le langai mondele yaka vraiment biso moko de Kokani yango to bengo Fanana. OK. Alors, na kata Fanana, 5 entreprises, dont TBGM, nous avons EJV, entreprise des jeunes visionnaires, la Congo Nature, nous avons la Bio-Business, et puis nous avons l'établissement du Total. Et là, dans les 5. Et là, il y a un holding Mbela Zate. Azate. Combo na yoki. Et puis, côté la pina, combo, on dirait qu'ils ont un Congo central. Il y a moins de photos de la province. Exactement. On a un Congo central. Tu as rappelé Balandi à Safosi Télévision. Anastasie Diane aimé Bassem ou à Manchester. Ah, toi, on a Congo central dans ma taille. Au Konzambo, comme ça, jeune, millionnaire. Où ils ont départ, où ils ont bango, pour qu'ils aient côté échantillon. Oyo Bolanda baninga o batikali le tanto si sanande. Alors na kati ya ba entreprise eza na kati. Chacune d'entreprise azana oyaye musala zali kosala. Exactement. Oyo oyebisa biso oyo ya yo
ezosala mosala nini bongo oyo ya ndeko mosusu soki mpe azali sur place akoyebisa biso esala mosala nini ainsi de suite. Na kati ya holding mais na lobi toza 5 entreprises, il y a tous les domaines de la vie entrepreneuriale na kati. OK. Comme par exemple, actuellement là, nous sommes déjà engagés dans l'agro-transformation. Agro-transformation. C'est-à-dire, désormais, nous remercions sous la chimie. OK, OK, OK. Bon, là, on a combo, mais vous Coloranyo se machine lipa ma etikali kaka pembe pasi na Congo yo ba entreprise ya l'État ba OCC ba osa musala nini po bana mboka ba mela biloko eza ba poison yango wana to bandi na agro transformation to sala jus naturel. OK. Le fruit o to zala ngozo polati na bazamba awa même na mapangu en pleine ville il y a des arbres fruitiers to zozo ba fruit wana to transformango sans additif. On continue. Voilà. Bouquet na fruits ou ezali naturel. Mais ba fruits ezaka na période hein. Oui oui. Parce que ceux qui bo commis na temps ou période na ngoté. Bo produit ndeni. Ah yango wana. Tozana ba gamme belé. À chaque saison, le fruit qui est prépondérant, tu le transformes en petit jus. OK. Bah génie hein. Merci. Yango wana toza pe ko profiter mbala moko. OK. Ko senga ete lobby tozo susu makoki ya kosomba ba appareil ko sunga biso pour conserver les fruits pour les transformer en hors saison. OK. Donc on fait c'est le cas même surtout bomba kango. OK. Et baby pété. Et baby pété. C'est possible tout ça la ngope. OK, to komo koma na suka poto le kakoye ba entreprise mususu. Je crois ya suka ezali likambo ya ba fruits esenga ape concession. Esenga ape boza un espace boloni. Est-ce que bino boando sombaka na mapango batu topé bozo préconiser moi bilanga zamba moko boye espace mo ya kolona pe ba fruits. C'est ça le projet le tout premier. Dès que tu commis à mesure de ma français de voler par nos propres ailes, déjà ma concession aussi tu vas négocier. OK. Mais pour le moment, nous sommes en partenariat avec des agriculteurs qui se sont aussi organisés. On va nous fournir la fruit na bango. OK. Là c'est l'aspect agro-transformation. OK. Mais génie civil aussi et c'est bandit. On a besoin de génie civil maloba suka na papa mokonzi mboka oyo alikaki na ko financer bino sali bino confiance pour amonana no bino te sika bo salela aviva bino te boza ba leki na yete boza nazomona boya déjà bata Congo central donc ba Congo mais asalaki bino confiance na équipe na ye apesi bino financement message no pesa ni yango na apprécier na ba Congolais oyo bazana no ko hésiter bazana makanisi mais ba okanisa ba osenga ba pourcentage ou bien ba ko exiger bango ba makambo moko boye bango lisusu pesa bango message. Merci beaucoup Nathalie tout droit pour tata mokonzi mboka na yebi ke akomona ngai. Bien sûr, bien sûr. Nazo senga ye papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. La première des choses, merci. OK. Parce que le Congo existe depuis 63 ans. Jamais le gouvernement congolais n'a subventionné les jeunes partant de zéro. Je dis bien partant de zéro. Très bien. Donc, on a une idée, le gouvernement a fait son bon avec toute confiance. Pourtant, on sait bien que qu'il est là, et ça l'a rappelé. Jeune Azul, ma chérie, a confiance. Tant au moins que le boko nani balabani bracelet moko na loboko sala kama kelele te hein dès que tu sala holding pour tout ça makelele c'est bon très bien. Merci beaucoup kosuka wana te parce que toza les uniques jeunes étaient là na Congo ce n'était qu'une première phase biso tozu ngolu ya koza na première phase wana asa la deuxième phase troisième phase pour bandeko nanu bazwa quitter bazali ko hésiter mais bino ko ba témoignage comme ça bango pe bako ba pe kozwa que vraiment Fachi a lancé la vision de la millionnaire congolais. OK, merci pour Nandeko Nabiso, le jeune entrepreneur Oyo a témoigné boté la cadre tozali
toza na biso te na palais de la nation, toza na biso te soki na wapi, toza vraiment na Congo central na Matadi. Yango tolingaki sima na biso bomona bangomba wana, bandako wana, elakisaki toza na Matadi. Makamba lobi basimbele munduki te, basoda batelemi awa te, po aloba makamba lobi, mais alobi ce qui est vrai. Na yango yo jeune oyo ozalaki ko hésiter. Bandeko ba témoigner, zwa démarche. Na suka ta msusu to senga ndeko bazala bango nyonso bameka ko pesa na mukuse biro liboso nini bango babetaki porte oyo bayokaki makanisi na bango pe bayambaki bango ba orientaki bango et ko permettre na yo pe na makanisi na yo oyamba la nazali ko yamba le deuxième intervenant oyo basali holding na bango toujours des jeunes baza vraiment ba jeunes oyamba ye akomi to pesa ye micro pour na ye toyebi nini tokolobela bo comprendre que tu as na plateau te toza vraiment na Matadi donc na Matadi tozali to na libanda yango nyonso bomona eza ko faire partie na réalisation ya émission na biso mbote ndeko molingami mbote papa tozomona mingi faut doter la caméra oza vraiment trop jeune mais par rapport ya komona ndeko pe to yambi aza pe sous trop jeune mais bokena likanisi ya créer entreprise bosangani yo côté na entreprise ezani. Voilà, merci pour la parole. Moi makasi. Merci pour la parole. En tout cas, to sepeli ko yamba bino. Oui. Ngai kombo na ngeza ingénieur Sylvain, Sylvain Adipatenge. OK. Jeune entrepreneur. Oyo lelo pas créer entreprise na ye. Na initiative des chefs de chance et puis lelo siko réalisation makambo to preparaki et kokisami. Excusez toi avant de continuer na tuna parce que batu musupe ba olobanga za makanisi mena tanga na ngai te. Est-ce que tango kenda ki ko présenter makanisi na bino batuna bino ba étude faite to ba yoka ka makanisi na bino yami balé pour répondre mbala moko. Tango bozwa ki courage ya okende pour bo présenter projet na bino. Yo côté na l'entreprise na yo ezalaki pona misala nini. Voilà. Déjà, lancement et appel d'offres, ils allaient qui scindé par rapport à la orientation. Après ça, qui 3 orientations. OK. Soit ils allaient na projet moko, soit ils allaient na projet il y a industrie légère. OK. Mingi nga nazala qui na projet à service parce que de nature naza citoyen congolais. Et hormis ça, nous sommes ingénieurs. Ouais, ingénieur dans le domaine nini? Ingénieur dans le domaine de génie civil. OK. Voilà un peu secteur où on a ponaki. Parce que ingénieur dans génie civil, nous sommes dans le génie civil. Ako ba no kanisa garde civil, ako kanisa entre soldats civil, mais quand on limbo lango génie civil, on sait musala nini? Voilà. Génie civil s'occupe premièrement dans tout ce qui concerne la construction. OK. Donc, na makambo itali kotonga. Voilà. Papa Mokonzi. Ba no financer ki vision na ya kotonga. Bango pe kotonga. OK. Andero ya kotonga. Kotonga to na banzela, kotonga to na bandaku. Bino boza na kotonga nini nyonso to boza na orientation moko vraiment précis. Voilà. Tous dans un domaine moko précis. Tous dans un domaine ya kotonga bandaku. OK. Et puis étant géomètre clé tous dans un domaine wana ya kotonga banzela ya kolandela ba dété ya mike pour l'environnement na biso. OK, il faut le bon makasi poussa no ndeko na ngapo obima na cadrage. Alors, tango bo sangani. Tolinto yeba parce que kaka ndenge to yebisa bino donc tata Mokonzi ya mboka alobaki akomisa ba jeune ba millionnaire. Touti ko yamba mibale na kati ya fwanana ya misa tozali ko ya to benga l'ingénieur aya l'ingénieur vraiment boni. Oui, ça va tata. Vraiment le réseau c'est pelisa ngai ba ingénieur à ba jeune. Vraiment. Tozalaki na ba compagnie to tanga kombote ingénieur ba benga atanga pe ko ba niveau ati mais ça gumba mi papa mobwe kaka ingénieur ya tinga bana mais lelo avec Fati Beto to mona le jeune quand ninga lobaka comme ça ba jeune ba millionnaire tala ba jeune bango ingénieur yende to yoka siko na kati ya fwanana entreprise ya zo gérer ezali nini pesa osala misani mbote mwana mboka mbote tata mwana mboka vraiment kombo nani kombo ingénieur Moïse naza géomètre topographe
Baki Sarko, Moïse Kaka. Moïse Niati. Ok, c'est bon. Moïse Niati. Moïse Niati. Naza géomètre topographe. Naza na entreprise ya Congo Nature na kati ya Fuanana. Congo Nature. Pourquoi ni Congo Nature? Congo Nature nazo le blanc na kati ya nature tozota la environnement et puis assainissement. Okay. Parce que ça parmi ba tâche nazo assimé na kati ya holding na biso Fuanana. Ouais. Donc c'est un peu sanga nazo tale la partie des assainissement et puis environnement. C'est parce que tout ça na agro-transformation, et ils ont des déchets bango bagotika. Après avoir traité ba jus, na ba fruits, na ba différentes millions sur ba salé là, et tout ça on a besoin de gérer ba déchets on a pour na gérer ba déchets pour na environnement na biso. On continue na yo. Likambo etali déchets. Na boya ki kotuna ye po na yeba ki mutu environnement ndazozela mutuna wana. Vraiment. Lelo ya la pollution na mboka na biso. Na yebite bino ovena na matadi ya biso na Kinshasa, okotia lokolo pas un pas ozanga omona plastique. Ozanga omona fulu. Sikoyo problème ya makasi ya gestion ya ba déchets. Siko bino susu boye na holding na mutu bando ko produire kale beli ya makamba déchets na sikoyo. E bando kendo heureusement yo za na gestion na beta lisolo o gérant ndeni na gestion ya ba déchets d'abord na kati ya holding na biso toza na incinérateur o ezo permettre biso na ba déchets mususu pona ko bwaka ngwa di vacation te ko gérant ko tumba eza na ba déchets mususu là ba olanda biso ba mususu pe baza na koko so français oui tango lobi incinérateur papa de l'obligation wa moya ya makasi bo jeune auti wapi limbolela bango elobi nini incinérateur est simple disons four. OK mwanda kumogo totumbela ka ba salité oyoki alors zana ba déchets mususu pe mususu ezana ba machine o ezake et même déchets bo ramener ngo kuna et transformer to salela ngo selo ko mususu ouais bano ba mayele limisa ngana bina mino bano donc tika facha zaki na raison ya comme ça donc tozana ba jeune yo bako comme ça mboko Allemagne vraiment na mayele na bango ko bako loba papa batu ba yo kaona kati sa télévision et yangonga charge nazo assimé na kati ya Fuanana. OK donc na kati ya Fuanana charge na ezali niveau environnement gestion à déchets mais si quoi yo conseil nini européen parce que le colosa dans domaine environnement c'est cause en matière bateau bazoye baté ko utiliser ba déchets na bango kotika yango pêle-mêle ko boka yango na ba caniveau ko boka yango na ba balabala conseil nini européen na bateau wana parce que tous on a besoin peu villes à la CENI mboke za la CENI or charge wana nde mukumbe ezali yo beteli solo. Étant congolais de père et de mère, le président Nabiso Fatih Beton, et congolais de père et de mère. Ouais. En tout cas, tu le dis, merci d'abord Naye. Vraiment. Et puis, pour na bandeko Nabiso, ba oyo ba zana problème ya gestion ba déchets. Yango biso Congo Nature. To zana service ozo sunga bandeko, ba oyo ba zana bandaku ke déchets za azana mo kokoso ya ko traiter ngo ya ko bwaka. To che service moko na disposition na bango pona ko zwa ba déchets au vandi no ndako biso moko toye to zwi ba déchets na ndako puis biso moto ke to gérant wana jusque là bwana na matadi wana toza kana matadi préciser balandi ya société wana matadi à la longue comme ça on peut à la longue comme ça on partout déjà toza na phase ya préparation pour to kita nango na mwanda. OK na mwanda et puis to ko développer donc eza bongo vandi no ndako ba déchets eza biso moko toza na ba agent ba kiti sur terrain ba zui ba déchets et puis biso mo tona manière biso to conserver de manière propre et créer des vacations ya ba déchets ya ba déchets vraiment parce que ils a ko baby environnement to komi ngungi tango nyonso solo tango nyonso mwana mboka est-ce que na niveau toza lelo na gestion na yo ba outil nini ezo senga yo ko salela o petango mususu par rapport à financement besoin qui nan bo atteindre yango te monsieur bo azu yango et ko pesa so ela mususu. Merci pour la question. D'abord na financement autozoaki j'espère que Ndekwaleki a azu bilili oui ezo zanga biso quelques
quelques outils et puis quelques moyens de transport parce que vous voyez tous en a Matadi tous en a ville moko eza montagneuse et puis donc il nous faut vraiment enjeu kozala na capacité par exemple ya montagne na ngomba tokozala na ba moto 3 pneus oui moto 3 pneus na moi distance moko ça va mais tant que comme ngomba et kozala moteur munene c'est un peu ça il nous faut ba bene tout et kozwa quantité vraiment malunga et puis ebimisango hors ville. Ok, si on a 4 projets parce que tu comme na suka mais na suka to benga les 2 entrepreneurs au bazo sala Fuanana parce que tout moni 2 entrepreneurs bazangi na 4 holding eza 5 entreprises na occasion e kolanda to koya to mona pe bango mais yambo to benga bandeko ndenge si ba pesi bino financement est-ce que ba pesi bino te o bozibo ke no bo sala na to mona sima so bozonga ou bien tant ba pesi bino bo bisa bango ke capacité au pesi biso to banda mais et que senga biso moi renfort moko lisusu pour to kende biso plus loin. Merci pour la question de tata journaliste Ezabongo na auto zwina il fallait to banda non ko sala. OK. De yango na auto zwaki to sombaki ba matériel moi ba matériel o ekokaki na auto zwaki. Voilà. To sombi ba matériel to zwi siège bo moni siège place to zali kitoko nga pena na yena luli les jeunes entrepreneurs tala lupango munene matali tala ndako pardon vraiment donc na auto zwaki wana to sombi ba ndamba ba matériel o esengela to somba na montant to zwaki to installer ba bureau to te nyonso presque o na montant to zwaki et que ça o esengelaki yango na to zwi donc ezo senga biso nde moi pas auto que na phase finale et puis to lancer mbala moko to banda ko evra. OK, na otuna te wana to lobango na litoi na sima ya caméra liboso caméra te to otuna te ba motango ngo bozoki so combien ndenge eza ko sala que wana to so la na nenga katini c'est de vite tuna ngwa nzambi kaka kwa luso le ka problème c'est là vraiment bo tu ko landa les jeunes entrepreneurs tozo ko benga ba nekomi balo baleka kibaya po to suki sa émission élément oyo to sali lelo bozala wa na tikeli bino ngamu na bino ponga za na jeune entrepreneur tenga peso na zongi raisonnement makanisi nzambe tinela ka makanisi ngape na kende na zwa financement zala no ya papa zala no awa bino fo za ngambu mo za bafuanana na za fuanana te. OK, to comme na biso na suka bino misa to moni que ndeko mususu bandeko mibale bazali te vraiment boza bafuanana pena na tali bino lisusu bataille ba jeune so boza na be quart d'âge et kozaka la 6 mois na 2 ans te na limité que le quart na bino eza ba 2 ans ba 5 ans biso to ko ba miaka mais kola sungaka c'est vrai to comme na suka maloba suka na balandi safosi pe na tata mokonzi ya mboka so pe boana slogan na bino so pe boana ni na bino so pe bo pesa ba numéro de téléphone vraiment to autoriser bino à vous l'antenne. Oui, merci beaucoup. Yambalo aussi maintenant ta micro to comme le na suka aussi sur PC au PC et puis tirer émission. Merci beaucoup d'abord Nabino pour au lieu de penser à tata mokonzi. Mais yon to ko na chambre tata mokonzi. Vraiment tala libosani. Yesu kaka kona mi bose Pierre na mi bosani tonga temple moko pona Yesu pona Moïse pona Eli. Mais nga moko na mi bosani. Moni kola sunga kolinga batu mingi zo tala ka ekela batu. Merci na Safosi TV. OK. Tata mokonzi mboka a pesi bino confiance pour nous kelaye ba témoignage yo. Oui. Yango na to tombeli on a le peu bouton de mingi et puis na Fachi en marche comme magazine. Fachi en marche comme magazine bosuka awate. OK. Nzamba pambola bino bozo pe tata mokonzi pe sebe makoki yango ya botambola plus loin to ketina ba banu bashi ba bozo la ba témoignage pour la vraiment. Tata mokonzi mboka en tout cas merci mingi. Bolanda qui notre ingénieur chargé à environnement denga lobakiawa. Il a qui phase à lancement à lancer na katikati ya mboka mobimba bato baoyo bazwa ki chance ya koleka liboso biso nde moni biso to senga na papa
à continuer. Ok. Ils ont un programme périn dans le gouvernement na biso. Ata lobby à l'équipe et tikala ko continuer. Ok. Ok. Jeune biso pele to comme vieux. Oh. Jeune so bazoya. Vraiment, vraiment. Soki et suki na biso, c'est-à-dire babo ya na sima na biso. Fouet na fouet. Et continuer. Mais également ndenga lobaki que o tozwaki ezaki bandeli. Oui. Au moins là qui ba matériel, je crois que donc on peut temps à expliquer bino matériel moko na mususu ezo sala nini. OK. Tozo zela ba matériel mususu ezala na Chine ezoya. OK. O eza phase ezaki na Allemagne. Et komi avant mususu na Allemagne to kokaki ko zongote. Tozo la onde na Chine ezoya. Mais tozo na posa ya ba matériel mususu tozangi na ba moyen lelo. OK. Kola na environnement ndenga lobi pollution bolobela kiango. Ba emballage to kosalela pona ba jeune biso. Tolingi tosala ba emballage en carton. En carton. Pour lutter biodégradable. Voilà. OK. Matériel wana est extrêmement cher. Na biso moko ndenge to ko banda. Mayele to ko tia poto bomba ka mosolo. De ko senga biso mikolo belle. Poto za matériel wana. So ki tata mokonzi. To mutu nyoso wa ko landa biso. Asepeli na likanisi o to za ko loba awa. Aboko tia biso maboko. To somba matériel wana pour kosala ba emballage biodégradable. Ba jeune biso ezala na emballage carton. OK. Mais non plastique. Plastique, oui. Voilà ce que nous pouvons encore ajouter. On a des jeunes, oui, ça bango botika, boliki kaka, la classe, pour tanga wala pour la salle j'ai l'honneur. Oui, OK hein. Pour ça la cœur, bino, ba kotika bino ba demande d'emploi. Tala likambi yo koma kaka, tata mokondi to tanga ba classe misale ezate ba compagnie ezate. Les jeunes va créer entreprise, ils ont courage à mon abon. Pour ça, le lendo te pour bon baza ba jeune, yo pour da jeune yaka. Zalango makasité. Toko tika ba contact, ça aussi à quoi fichango. OK. OK. Ato bagoko kotanga ba moni bago contacter bino. Voilà. OK. C'est que je pouvais ajouter ba découper. Oui, au PC biso na nous environ ba benga bino ba environiste. En tout cas, merci d'abord na Bino. OK. Kolongo Kinshasa, ya okutabisho na Matadi. Oui. Tolobina nous merci. Pour l'équipe à tous nos audiens. Vraiment. Merci d'abord et aussi merci na Mokonzamboka, notre président Fachi Béton, congolais de père et de mère. Vraiment, vraiment. Yamonde likam. Donc tolobina merci vraiment parce que toza ba jeune na marque confiance et bi sauter netinga monanga nanto. Vraiment. Mais andimi ko pesa nga son moko soit créer entreprise. On a rien ça aux beau frère mais. Et puis on a créé entreprise, on a peine souki na ngaité. On a créé peu emploi. Vraiment. Le lot déjà naza presque déjà na 3 employeurs. Oh baza déjà ba jeune peut le rolanga. Félicitations na otinda ba nièce na ngana Matadi ba Flavie ba na banana ba ya. Entreprise ngana na 3, kuna 3. Vraiment. Et déjà 9 personnes comme personnel. Donc, OK, binôme 5 de 3. OK. 15 plus binôme 18 hein. Ah, et ça déjà loko moko. C'est déjà une entreprise. Parce que nan to monango. OK. Yango to informer pe na ba jeune loko la ngai. Yo vanda ndako. Ozo sala le côté diplôme eza. Biso pe tant to bandai makambo nan ba diplôme université yété. Simple diplôme. Bengi bino bosa loko la biso. Toza baninga loko la bino bosa loko la biso bolanda ba formalité. J'espère que tata journaliste azawana ko afficher na suka ko pesa bino procédure le lenge biso pe to sala ki po to komati na niveau to komina. OK. Donc yango na vraiment akoki ko lancer message na ba jeune. OK, wana to leki na génie civil. Ah, dans des civilité mais génie civil. C'est bon. Merci vraiment. Très flatté vraiment de votre présence ici. Merci. Comme l'ami a dit, ils méritent, mais ce sont des choses qui doivent se faire pour éveiller et plutôt se sentir considérés. OK. Vous voyez, ça, est-ce que l'autre a touché? Donc, pour moi, suivi mon présent. OK. En tout cas, nous sommes très flattés de votre présence.
dans ceci, ça nous arrange et puis ça nous donne encore un état d'esprit d'aller de l'avant. Pour que lobby tongo il y a beaucoup de choses, c'est tombe mi sous. Vraiment. L'hôtel il pendait le comment ça va. Oh, nga mungu na uza mtali boso fona ni mati na bando recommander ba nièce, ba neveu. Vraiment. On est là, est ingénieur, il faut lutter dans makambo belé, maison sonore, thermique, impact écologique, tout ça là. Papa Théo, vraiment terme. C'est vraiment notre spécialité. Nous voulons que la ville reste en bon uniforme. Par rapport au financement, ils ont été cause il y a une nuisance pour la population. Mais financement aujourd'hui et permettre bisoto améliorer l'environnement na biso d'une manière ou d'autre. Il faut qu'on appliquer. Pas détail nous sur la photo l'environnement avec précision. En tout cas, grand merci. Donc si nous comptons en tout cas matondo mingi, de ce pays vraiment na initiative oyo. Été ezalambala liboso to ndenge baninga balobi batebele bafana ndako basolo bawana est-ce que bato wana ezaki ya solo bango pe batatola ndenge biso tozotatola ekozala eloko moko ya bien mpona kosilisa pesa biso adresse physique ya entreprise et puis ndenge bolobi banimero tokotia na bas de l'écran mais adresse physique ya entreprise. Voilà, l'adresse physique de l'entreprise se nomme Fonana, eza na Matadi, ville de Matadi, commune de Matadi aussi, quartier ville haute, tout ça justement na Kinkanda. Kinkanda, référence école Oreb. Ok. Merci bandeko na ngai na ko libérer bino. To sisi na biso mais tango fwana ne bando mataboka ni c'est la paix ça aussi ayaka tournaka. To sali et dépend de na bino parce que bino pe bozo ba contact bo moni que moi évolution zali ça aussi na Kinshasa to ana besoin to le kalisusu to comme na niveau moko boye et comme senga to lobela yango. Vraiment na libérer bino merci vraiment to zalaki na bino merci na bino oyo bolanda ki Safosi télévision merci na bino oyo boleki na ko zapete bolanda émission tina suka magazine na bino ezali na kombo ya Fachi en marche tango nyoso to limbolaka Fachi en marche politicien ko benga biso te ba fanatique koloba biso te ke to ali ko luka mbongo to ali bato nzala biso na magazine to lobi Fachi en marche elingi koloba toutes les réalisations oyo ye azali kosala oyo toali komona yango na misu toza na pragmatisme biso toza na fanatisme te toza na jalelo te mais toza na pragmatisme ba jeune oyo bomoni toye esika entreprise na bango ezali bango kutu te nde bayebaki biso na cadre ya koluka pa information nde esali que to découvrir bango awa na Matadi to découvrir bango to comprendre que makambo mokonzi mboka azalaki koloba ya financer jeunesse eza ya solo ba jeune to vivre bango awa esika to lekisa magazine oyo Fachi en marche eza sika entreprise na bango ezali na lopango ya mutu te to salaki ba élément bomona ndenge nini ba matériel ba sombi ba biloko musala po ba fonctionner pe to ki bango to ki mayele na bango eza na mutu mota yaki na pembeni ya bazo souffler to moni bango pete na papier bazo tanga ba répondre question ezaki tic au tac. Merci. Ici d'abord je vous remercie d'être venu dans notre usine. Ici c'est Fonana dans son volet agro-transformation. Ici où nous nous retrouvons, nous sommes dans la salle des machines parce que tout le compartiment ne contient pas que cette salle, mais on se limite juste à présenter quelques matériels parmi beaucoup de matériel que nous devons avoir parce que d'autres viennent encore et sur la haute mer, d'autres sont encore auprès de notre fournisseur. Alors tout commence par l'eau que nous devons utiliser pour la transformation de nos fruits. Nous avons une chauffe-eau industrielle. Une chauffe-eau industrielle. Pourvu que l'eau que nous allons utiliser, même pour le lavage de nos fruits, soit une eau de bonne qualité. Ça utilise le courant électrique. Nous aurons de grands bassins dans lesquels nous plongerons cette chauffe-eau pour déjà purifier, aménager, arranger cette eau qui va entrer dans la phase de la transformation. Et dès que les fruits sont lavés, bien sûr que les fruits ne seront pas lavés dans cette salle,
Il y a un compartiment réservé à ça. Nous lavons le fruit, nous le nettoyons, on peut les décortiquer selon les cas, parce qu'il y a des fruits qu'on doit décortiquer. Nous les amenons dans ces broyeurs. Les broyeurs, comme cette autre machine, c'est aussi un broyeur, mais ils sont de deux ordres. Il y a un broyeur qui s'occupe de fruits à noyau et l'autre broyeur qui travaille pour les fruits sans noyau, à graines. Vous voyez, dont la chair est beaucoup plus épaisse que l'autre fruit. Et après broyage, nous obtenons le mélange qui est encore brut. Donc, il peut contenir et la masse charnue et le jus que nous devons extraire. Cela sera recueilli dans un bassin en inox que nous mettrons en bas ici. Ce sont par ici, vous pouvez le constater, sans par là. Nous le recueillons. Et dès que nous avons cette masse charnue que nous avons encore avec son jus à l'intérieur, nous l'amenons ici. C'est ce que nous appelons hydropresse. Hydropresse. Nous mettons cette masse à l'intérieur. Le moteur est là. Il va remplir cette machine à base de l'eau et ça va comprimer la masse charnue que nous avons obtenue après broyage. Une fois arrivé à cet endroit, à cette machine, broyé, c'est le jus qui est recueilli maintenant. Le liquide est recueilli à partir de tous ces canicules que vous voyez. C'est recueilli. Et il y a encore un autre bassin ici en inox, inoxydable, pour éviter toute collision. Nous recueillons cela. Bien sûr que cette machine ne sera pas à cette hauteur. Nous allons la surélever un peu. Nous allons la surélever. Et le liquide obtenu ici, il est conservé dans ce bassin. Ce bassin qui sera un peu surélevé aussi, connecté directement au pasteurisateur. Ça sera d'une manière automatique. Le bassin est là, où la cuve, elle est surélevée. À partir de ce trou qui sera très bien bouché, le jus va couler pour passer dans le pasteurisateur. Vous voyez? Ça sera connecté de cette façon. Ça rentre dans le pasteurisateur et le pasteurisateur fait son travail. D'abord, comprenez que même l'eau que nous utilisons pour les mélanges, c'est une eau déjà traitée, grâce à notre chauffe-eau industriel. Donc, nous luttons, nous travaillons pour donner un produit zéro microbe. Même si on peut dire que 99,99 d'accord. Mais en tout cas, pas de produit qui puisse infecter les gens ou les consommateurs. Alors, arrivé au niveau du pasteurisateur, le pasteurisateur va faire son travail avec une capacité de pasteuriser 200 litres en 1 heure. Par heure, on peut pasteuriser 200 litres. 200 litres comme un fût. Pardon? Un fût, c'est 200 litres. Oui, un fût de 200 litres. Et une fois pasteurisé, je crois que vous allez constater que je n'ai pas parlé de mélange. Hein. Le jus est pris ici, directement gardé dans cette cuve, et ça passe dans le pasteurisateur. Pour dire que nous produisons un jus 99% bio, naturel. Donc, il n'y aura pas de mélange où vous allez trouver, on vous met des colorants, des additifs ou des choses qui vont faire que demain, ça soit beaucoup plus chimique que naturel. Voilà. Donc, et après pasteurisation, avec refroidissement, ça va directement dans le remplisseur. Je vais ouvrir comme ça, avec les jus déversés. Ici, ça sera détaché. Un canal qui vient directement du pasteurisateur va entrer par ici. Et c'est toujours fermé. Hermétiquement fermé. Quand c'est déjà là-bas, ici sont des remplisseurs. Nous mettons nos bouteilles ici, 4 bouteilles à la fois. Une fois nous comprimons
cet engin. Ça, c'est pour avoir le niveau de bouteille, hein, par rapport à leur hauteur. Parce qu'on peut faire des jus. On va les conserver dans des bouteilles de 300 ml, 500 ml, 1,5. Vous voyez? Alors, quand c'est une bouteille de 2 litres, la base sera un peu plus bas. Quand c'est 30 centilitres, vous remontez. Voilà. De telle sorte que la bouteille, dès que sa tête est branchée à cette pompe, la compression qui se fait ici automatiquement fait couler le jus. Et les jus entrent dans la bouteille. Une fois ça part de là, le capsuleuse prend son travail. On capsule et la fardeleuse va empaqueter. Donc ça sera vraiment de manière beaucoup plus propre, sans qu'il y ait contact du corps avec le produit qui sera mis en consommation. Merci. C'est tellement clair que nous ne trouvons pas de questions à poser. Merci beaucoup. On est vraiment élucidés. C'était vraiment un honneur pour nous. Merci beaucoup. Pour poser question, à répondre. De Linkoloba, bazui boanya, bazui mayele, bazui makanisi na bango, basangisi bakene yango liboso ya mokonzi ya mboka, oyo lansaki appel d'offre, bango bakei, baza lo ya liboso, yo kota na lo ya mibale ya misatu obika yango. Vraiment esengo mingi tango botumbaka ba crédit na bino, bondimaka kotikala na téléphone na yo, na ordinateur na yo, na plasma na yo lokola Anastasie de na Manchester atala yango na plasma munene ya 64. Eza lokola aimé basse mwatala yango na plasma munene ya 64 na kati ya Manchester. Vraiment topesi bino merci. Botikate chaîne na bino yo, zappé plutôt liker, commenter ko zappé te poso zappé o sauter biso. Hein? Liker, commenter, il faut to kende ndeto ana matadi. Foto mataboma, mwanda, tozongi kisantu, mbanzangungu, kasangulu, parce que zana misale zo salam. Kolongwa na biso Congo central, foto kene Bandundu, Équateur, Kasai, Est, Katanga. Donc, tozo souhaité koutou prochainement to kota na Lualaba, parce que tomoni avec maman gouverneur Fifi Masuka misala asali. Ils ont un magazine au Fachi à marché comment. Maman Fifi Masuka la gouverneur. Soki oko landa biso. Wana posa to yana Fachi en marche. Wapi esika ozali ko kambana lwalaba pona kotalisa ba école, ba infrastructure nyonso ba pont ba nzela ozali ko sala na tango oyo ya Fachi Béton na tango oyo ya 145 territoires. Vraiment on y pesi to ana posa to atteindre les 145 territoires. Ce qui est comme ça là, est sengo. Financer biso. Tobo yate. Tozo déplacer na on a ba moyen na biso. Mais ba moyen ngo, eza ya ko bamba ya ko sangisa. Poto commis information, poto ça la visibilité. Vraiment balandi Safosi télévision. Merci na bino nzambe ya lola nzambo akela sena likolo. Apambola bino na omona ndenge bolanda kabiso ndenge bozo s'abonner lisusu. Bozo ba numéro ebele. Toyaki matadi, to sali ba Belvedere, to sali ebele, bo continuer kolanda, bo zapakate. Kutana na Safosi télévision, tala yango et osala malamu, molobeli abino Serge Mabobo, l'homme du développement, bongo soye na tangi kombo ya madame na ngai te na péché contre l'amour. Moi si nanga nazo pesa mbote depuis kina tikala kinga na ye musala, na kombo ya Irene Aluma soye bakiselaka ye Mabobo. Bongo bana na ngai nazo saluer Diama Mabobo mwana nzambi bango na suka balobaka babakisa kombo na bango Safosi télévision. Manassé Sardonix Mabobo mwana nzambi bakisila na suka Safosi télévision ngeka balela Safosi na bango. Je salue Guy Thierry na Afrique du Sud. Je salue Yvette Milongo. Je salue ma belle-mère. Ma belle-mère na bengaki maman chérie Bokilo mais na bengaki maman chérie tala degré. Na kombo ya Charlotte Ngoma et ma belle-sœur on a bien que femme na grand F femme oyo azali mwasi ya makasi avec na kati ya Caroline du Nord
motema Olivier Kaku baninga nanga loka Nadine Matadi na États-Unis, Alain Lobota na États-Unis, bana Shalom Nyoso na France, na Belgique, na Allemagne, na Angleterre, Pipe Miya Lubambote na bino, puis je salue mon père spirituel, le révérend Valentin Mazayakana, na Mama Jolie, Jolie à ma bande, Jolie à motema, bana Shalom Nyoso na Kini, Shalom Kola, Mess, mission évangélique Shalom, Bambote na bino, Nzamba lola abate la biso apambo la biso, to mela na osale la eponkolo Yesu, azali koya. Bye yo.